Lekechu komeka ata mukete kondimaki oza mutasima komeka te. Lekechu surtout na tango bakongo bengango ma chérie mon frère komeka te oyebi bien bakisation nini grave ebima na kombo la baronne o aloba boye pa ya bato yokipa na ote o ekenda boye o biso tofingako boye komeka ta muke te mpo nazotala na Facebook na yo soki okoagir ndenge nini okoreagir ndenge nini natali yo na Kongo liziba soki ozoreagir ndenge nini namoni na Kongo liziba nanu te nake na Facebook ozoreagir na becriture okomi rédacteur en chef okomeli ye Dacosta aloba nyonso soki abombi mosusu ntango yo kobima okoya koloba nyonso Lekechu na nyonso ya koloba kondima ata muke te papa oki bien nabengi yo papa nabengi yo mama te komeka ta muke te oloba lelo nabimisi sekele nazalaka na nga gay homosexuel ma chérie mon frère komeka te papa nabengi liso papa oza ya biso tolingako mpe tozokontinue kolinga yo me bakisa na nde na suka mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo mende soki kaka olobi ke ondimi oyo ozali selo yo yeba fo zonga na kala zonga na makambo to ebima makambo balobela la baronne batolo na mokongo betaki mpona la baronne nalobi toujours toza bien oza bien na la baronne omanka la baronne te ndenge olobaka pofinga ye te eza normal pofinga ye totie kamera wana me soki kaka ondimi ozaka moto nsima omanke la baronne na ndenge osakana te koleka bato kutu bapupulaka ye mpo oyo ozali mwana Lekechu mwana oza Lekechu zozo te Lekechu inconnu te Lekechu songolo mpaka ntsingili mpanka kingandi fulanitu now yozali Lekechu mwana lekeleke alors Dacosta lobi bien olinga ye abengi yo ma chérie mon frère te molinga ye obete litoi
ya âge na ye te. Entre 2019 2020 to 2018. Ah bon? Oh. Tala neti nga papa robo nanu nandimi makambo ya Dacosta te, nanu mpe na wangani yango te, nazotala réaction na yo. Sikoyo naboyi nazela réaction eya owangani nalobi te ondimi nalobi lekecho abimisi oyo azalaka oke makambo esili te. Nazwa kotala réaction na yo mpe nasala émission oyo mpona oloba kaka oza mobali. Oui, meme soko ozalaki yango ya solo, meme soko otiaki Dacosta lito ya solo, banda lelo zonga deja mobali. En plus balela biso mwasi, sikoyo kobala na makasi. Ah oui, po modele ozokendele okende koma bongo na Facebook alobi nyonso te. Donc oyo alobi okoko dementir yango te, voire même elakisi tondimi yango mwa ndambo yango nga na ye. Abimisi nyonso te, abimisa nyonso. Oyo abimisi eleki kilo, oza na ntina otuna ye te kabimisa nyonso. Oyo abimisi na bisika suki epesi deja boum, eclôturer makambo. Bato bamoni yo, ma chérie, mon frère. Sikoyo lekecho yo osala nini? Okodementir, okobanda kodementir. To olobi ke eza vérité. Bongo odementir ou bien olobi eza vérité. Sikoyo yo lekecho odementir te. Nakoloba pe te ke olobi pe te ke eza vérité. Non. Odementir te, olobi nde abimisi mosusu te. Donc oyo alobi pourquoi ozodementir yango te? Problème eza wapi? Pasi. Lekecho sikoyo odementir te. Tala lekecho, toza ya yo, omoni ntina tobanda kolengela yo, toza kolengela kaka te mpo oza ya biso. Toza kolengela kaka te ke mpo na oyo tofrene yo, tokontrolaka yo, sokoli Karine Sakei poto. Non. Au contraire, toza kolengela mpo ya poto, soko kotika na Afrique, obonga, ozala ta première millionnaire. Équipe nationale ya bano babima na YouTube. Toza kolengela bongo, yo kanisi na cadre ni. Toyebaki bato oyo sangani na bango, babanda koloba ne bandelia. Biso toa babolingo, biso na théâtre toyokanaka. Ngana namona ta moto moko ta swani, eza nango wana na YouTube. Eya nango te na babandi kasete, na YouTube oya biso penza. Oyoka bino ba comédien bolingani mingi bo ape exemple. Biso pena toka papa moko, ata ba ya groupe mosusu. Soto kuta non dire bandeko. Ata na koti lelo so bayambinga bandeko. Babanda koloba bongo.
tala ndenge bakosaka koleka nde basalaka théâtre bakosa wa basakana te batya elongi ya mwana malamu na ndenge kosakana te koleka badisiple ya Yesu Masiya. Siko tala ye moko Da Costa na mandefu nelongi ata yo moko soki aza depute eloko nini tokoloba nde so bavote lelo depute kozala pembeni ya Daniel Safu te. Zala kote na yo moko yo za vrai député toloba nde bon kaka na elongi wana soki pa ye poto akomi combattant bakombata to balandi ye akokoma meme leader ya kombata aremplace Papa Ngwanda. Siko moto abongo yo za ne affaire yango mpe oyoyo point d'interrogation te entre parenthèses te nini susu elaka bon totya entre parenthèses naluka biloko mosusu te. Alors leke tio mwana eza nde boye tosolola claire yo ndenge oza wana fosala boye foloba ozali mobali ndeka olobaka ozwa basi yo moto oboyaka basi baboyaka yo te basi tozwa na vie soki na lemba batuni bakomona basi ebele olobaka sikoyo oza na bakondisyon ya kobala okobala oui mama nazala potwa bokutanaki na ye okutanaki mpe na baleki no mama penza oyo abota yo lekecho ya olala na hotel 10 jours olala na ndaka mama na hotel azala mpe na Belgique balinga babongiselo esika olala wana eyebani ata mbeto baleki no yo linga kolala bango balinga balala na mbeto mosusu to balinga batia na bango ata matela na salon po jour no moko na hotel to 2 jours ekoka na prix ya matela sika to bafungoli kiti ya salon ekoma kanape balali baza na bango mpe baleki 5 te bazaka mibale soki misato banga balala bien na 10 jours noana epuis pa mama no okendaki chaque jour te olongwa na hotel okie kuna olie te okendeki par exemple me mama oyo abota yo siko mama oyo abota yo ayebi ke biso la baron atonga yo kala abimisa yo zalaka moto asima yo lobela yango tala na bafamille na ngai na bamama na ngai bayebi lokolo loba nyonso wana te lelo atoza ya biso ata tolimbisa yo toyebi makambo oloba kolimbisa ezali kobosana likambo te na cadre mabe te na basituation ya boye okomi na position ondima komeka te soki ngai nalobi okomi na position ondima parce que okoma kolakisa ngo na bageste oza ami makasi na bato baza bato ya nsima mikolo oyo na ndima meme mpa na mura yo na ye bokozala pembeni aye mpe na kongo liziba bolie ate eza barano internet me nayebaki okopesa ye mbotema ozala distance me na kongo liziba aye mpe client te na yo wana bolie
barezi kutu bokangama bandakala kita mata totali bato bana théâtre oyo batiaka moko bato asima na yo pire wana bokabwanaka te eza mpe mabe te kozala na contact na motu nyonso baza bato neti biso ezaka oyo bango baponi neti mura nga mura na ofingela nini mura ndima oyo azali mpa na nga mura nazalaka ne kutu d'accord cool likambo soki ye ataza zozo soki ye na makambo etali soki makambo etali orientation na ye ndenge amemaka vi na ye na kokotela mure soki batumboli ye na bato à part la Chine soki ba entre bazozo na bazozo na kokotela ye ndenge nazokotela Grace Temo na bamama zozo ameli mbongwa me entre-temps nazopopola ye mura mpe soki bazozo batraite ye bafingi ye moi chéri mon frère nakokotela ye oui nakoki kokotela ye andima oyo azali aza fier oyo azali esalaki ata twi te ata tia te ata tsukutshuku te apart soki aza na mobali na ye sikoyo iyo okoki na kowangana oza yo moko te bao bawangana baza na bango ebele barezi ti baudio ebimaki awanganaki ya surtout ntango aotala demer azolela na live na français bazoka ntina bapartout Barésie pour Barésie je crois pas moi je connais Barésie depuis que nous étions des enfants nous étions enfants j'étudie même école avec Barésie lui et moi nous sommes des amis très longtemps. Non, Barésie, il ne peut pas être ma chérie, mon frère. J'ai bien écouté les audios. Ça peut être buzz. Yoka le poteau, abimisela ibiso. Temer nyanga abimisela ibiso le poteau. Me Barésie suka nango atikala oyo azali Barésie abanda kolua appartement pamba kote kuna olakisaki bango na dacosta bayebana Barésie alua appartement te baluela ye na love na ye oyo apesaki ye bainfection lekechu kondima te oza jeune producteur non surtout mikolo obandi susu baproduction na Leke TV alors soki ondimi ekokitsela baview bato bakoba ye yo bakozala ebele biso kutu neti nga nazolobela yo nazolakisa yo mabe oyo osala ata na nalobi yango bien te yo moko so ozobenda filme mabe tu osala mpona la baronne ta moke me mabe ebele do ntango ondimi kaka oza ma chéri mon frère vraiment otumboli pota sekangamaki modelo ayaya oya poto ozoswana la baronne na telefone te deux fois poto bokutana pe te ntango mosusu mpe ezali visa esuka bapiaki yo na ambassade ya France mpo bino bokanisa so bapie yo visa bapie
passeport ne comme na visa tango okende ka ba opia non ambassadeur ya France palandaka siti noti azoka pene ba idée na bino babongolaka nde ba idée na bino bakoma opesa o visa ezali vide to oyo azokende mpe bafere ya solo ntango akokende ye na bafere neti inos bina rebo ntango inos bi avoyageaka mpenza mpo na miziki mpe bafere aka mpe tozolobelaki hygiene oyebaka oza mokola inos bien yo botama ye motakala inos pipi abotama motakala koloba teke o ya na barelation te yo mpo na barelation ye aza nde na courage na mayele ayebi ke aza papa mokolo avant kuta bota avant koma na 18 ans ye aza komona deja aza mokolo yo ti okomaki na ba 27 ans oza mwana moke donc eza signe ya bato baboya babonga ya bato oyo akomi na limite ya biloko aimagine te akozwa amonisa zwi akozala nango ti bokoko me inos bi ayebi ke age na age fo amata ayebi ke fo azala parmi bamillionnaire ou bien milliardaire congolais surtout te nga tala ngai boye azomona ere tu nalelaka na afrique tozanga bamilliardaire toza na posa bamilliardaire botika kolanda bato kokanga bato bamiyibi fo tozala na bamilliardaire eza puissance ya mboka alors ntango azokanga boye baye na rebo bakosala mpe bafere ozomona motune moto ezosala barelation wana motune moto esalaka na famille na bango wana 5 Jackson 5 to Inos 5 barezonaka très bien très bien même Zacle akosaki te oyo ya poto ya boxer akosa te nga mpe nazokosa te mpo na yo leketso tout d'abord nga na ndima te nasepela te olobaka leketso mwana nasepela mpe te oza moto nsima obombaka nalobango na bemission nasiplia yo mbala ebele naloba leketso soki oza moto nsima loba eza mabe te bon eza lisumu ndenge bateyi balobaka bateyi yango mpe nakoma kodute na bango mingi mpo kaka nandimelaka moko sino te soki nalobaki nasalaka na ndenge ya kilo mpo bamisusu ebele naduta na bango deja kaka moke nandimaka bango yango nalobi bon ya lisumu sikoyo lokola eza lisumu na mibeko ya kongo epekisami nango te na poto mpe epekisami nango te na ngai mpe eza vi na yo nzoto na yo okosalela yango ndenge olingi yango nakosenga na leketso lobaka oyo ozali tomesana mpo tozala fiere na yo tolakisaka ki leketso na biso aza ma chéri mon frère me ya biso me sikoyo olinga te oyo ezoloba nga yango mpe mama no azokanisa kuna mpo mama na yo ndenge olobaka koko no nde moto wana sentiment neti mama no neti yaya voire même bamama leki no olingaka bango makasi koleka mama no ata olobaki yango te mama na yo sikoyo yo tunaki sentiment na ye otunaki te bon ndenge okoma leketso lekeleke mwana soki obali oboti nga na periode ya réponse okosala mama no fierité mama no akozala fiere aloba na baleki na ye
baleki no abetelaka bango toujours kiyaya apusaka bango mpa na yo baleki no balingaki yo balingaki tokende mpo bamoni oza ya na bango ya solo mama na bango kaka moto abota yo waw mpe bayebi yo oza moto ya liboso bayebi mpe ke tu vas marier bayebi mpe ke mwasi no azalaki na sema 3 mois lelo bayebi mpe ke mwasi no apoto akomi na zeme ya 18 mois ata na bamona moto abota na 30 mois te me lokola baza baleki na yo fo bandima makambo ya na bango bongo sikoyo tia mikro vanda zala na palaise melaka nkoi bandoloba sikoyo naza yango awa nga naza nango naza yango dacosta sambelaka nde nalingaki mobali neti yo so totali mpe na te lelo nga nakolinga mobali neti yo te nga fana abimisa bora bien tala kutu mura abimisa oyo aleki yo mura ye na mwasi apoto alela mura alelisa ye bongo sikoyo ngai lekecho 2 fois poto 4 fois Dubaï 53 fois Lubumbashi nga lekecho fikipo komeka kutu te oloba lekecho fikipo po obiso kaka te moto ozala na biso probleme po probleme ozala nango kondima kaka kondima moto asima ozala na probleme oyo si nayebisi yo intini nabombela yo na biso kaka te na mama bota yo wi oyo abimiso pa ntango azalaki moke balobi aboti mwasi mwana boti baketi ye pa bazongisi ye pa na bango basentaki ye mwanango kitoko kitoko penza kombo na ye Kevin Kevin bobenga alors babambi yo mpe na suka panda bana no ntango bakoka Kevin panda bakanisako ursa mpanda mpo bana no baliaka bashokola ya mpanda batalaka filme baza na ba-DVD ya panda sikoyo ya na bango Kevin panda sikoyo panda elongwa etikalaka Kevin pe mama na nsima nango baya kobakisa ata Kevin P3 bakokomprendre PlayStation 3 ata P4 PlayStation 4 me baya kotia Kevin P non batiata 1 batatia 1 mais so batie 2 oh chérie maman ma chérie mon frère Maria Tumba oza wapi Maria Tumba pa osepela te ma chérie mon frère ata ye mpe atambola na bango memi na bandeko na biso oyo bage oyo bayebani baza bage na oyo bazobala oyo labaro na tiaka na chez mokonzi batumbeli soso bakosepela te lekecho na bango ridikilize bango ozwi bango valeur te ozwa komibimisa na bacirconstance aggrave nayebi oloba papa robo mela nabimisi te nga mpe na confirme te oyo eza ndeka yokomi na Facebook no ekokani kana makambo nga nazoloba kokoma oyo yokomi ezolakisa neti ondimi ndambo malobo nga mpe nazoloba eza neti na ndimi ndambo
maintenant na confirme te mpe nazobenda kutu matoi te liboso mpe na kobendo mosala nini nsima mpe na kobendo te nakosimba meme pas nakoimagine yango te non nga na rezonaka ya soso kutu tokata yango tobwakaka ya libata ndenge moko biso toliaka ya dendo na pilipili ya poussière ebele mpe pilipili na kwanga na fufu elekaka mpenza te lobozala na nzala na baafrike na kwanga na lipa na lituma na loso batie biloko mosusu kaka ya dendo ye moko le sel oyoyo nakoloba mpe bosombelanga carton natia na congélateur do yo na eloko na kobendo te nazongaka na matoi te nasimbo te naolakisa kaka mosapi nazolakisa mosapi nalobi bien nazolakisa mosapi nazokotisa mosapi te nazolakisa oui nazolakisa mosapi lekechu komeka ata moke te kondima te soki mpe kaka davos naoloba kutu kondima te ondire nazotindo owangana te loba oza mobali oui malobo nde natieli yo sa neti nakomeli yo na papier na pie o discours loba oza mobali kotanga nyonso te bafi alemba te na lemba kuna bakomedie balaka ebele modero azalaka kuna bakende talaka modero bafi oyo loba kobima bango mpe so bakoma kobima na bakomedie wana baboyana mpe bayaka mpe kotala bakomedie basi baloba makambo baloba toloba ngo te Lekechu après avoir koloba na Da Costa obali okobala mwasi yo mpe toyebi naponeli yo moko deja Baby Donja oui okobala Baby Donja moko na kota théâtre na kota ba chroniqueuse obala naponeli yo moko Lorachu aza deja na mwana kobengo papa Lorachu Mawete naponeli yo deya basi mibale obala fo bala bao bayebani soko koluka mosusu yo moko oluki soko olingi chante serenini soki retiti obali kaka ye mpe na nzasa na mwana no babota na Ges Mawete donc ozala na basi oyo baa na bana na bango Baby Donja na boti te probleme ya te baza mpe kitoko Baby Donja bwanwa kitoko maya kamba abando memelo chaque jour ntango olingi akendeke kamba te kotambola akendeke mpe te kotika biloko lokola edingwe ye azali mondimi ya nkamba aza mpe na bateni na ye okobala Lekechu oyo naza nano jeune oza jeune te nde biloko ozwi ozomona eza ya age no te me Lekechu nalobi no bien inos bi biloko aza nango azomona eza ya age na ye quelle différence soki osali yango te awa inos bi totetaki rwandais yo tokotraite yo sud africain okende Afrique du Sud oui ata olobi ya mboka kitoko okende kuna bazulu bakoancharge na yo mpo kuna na eloko kopia bango te inos biso tobwaki na Rwanda ata bayebi ye te me miziki na ye bakobina babon tondimi yoka tozwi yo okomi no mutu na biso
awa bandeko no Congolais babwaki yo. Mais yo soto bwaki en Afrique du Sud bazotala yo. Bata KwaZulu Natal bazotala yo. Bazotala yo. Oye na nini? Oye manzemu nini yo? Hein? Ya lor mbongo. Tala. Yemba te jelisho. Wana bayebi yango. Ata bazulu na KwaZulu Natal bayebi te. Mais lokola fiwa yemba na Shakira ayebi yango. Ayebi Jael. Ayebi ndekwa Jael. Alors, eza neti kaka Rebo ayebi musicien mo garçon mo sud-africain. Ba Congolais ba otika garçon go calme. Ba Rebo yebi ok. Ce Rebo alobi cousin nanga tondimi. Ndenge pe kuna ce fille wana lobi cousin nanga bata KwaZulu Natal bazongi na bon. Comme tungisa te. Soko moni bango na machette sepela. Yeba bako tika yo. Po ba machette na bango basalela yango penza te. Bango basalela liboso. Banguba. Oyebi makambala moko. Pigeon. Si ma machette nde bakati yo ndamunda. Alors, le ketcho mwana. Nga papa Roboya. Na lobi na yo. Tango koya poko ya. Yo mokozo komango. Soki po yete eza mabe. Élection dimi confirmé. Tango koya sala onga na lobi na yo. Oza mobali. Mobali ya mobali. Koleksa inanete 2 ans maximal. Okobala. Oui. La chelo de abasi mibale wana. Baby doncha autokabwana. Aza libre mikoloyo. Aza penza ya moto. Lorachou. Aza na motune. Mais makoki ezate. Et puis lorachou. Yo. Alula ko deja. Eloka bien wana no. Moi so alinga ko deja bandakala. Lorachou. Mawete. Oyi komone. Mawete. Et ce n'est bien non. Bakata teke o wesh. Neti milia mokonzi wesh. Alors. Sopo lingi ya chanteuse. Bazali. Obali. Ah oui. J'ai li choté. J'ai li choté ya na yo. Et puis j'ai li choté na mbali na ye. Moi sa mutu moko. Oh. Olingo bala j'ai li choté pa bomba yo. Potolo ba o. Abali oui. Mobali. Te. J'ai li choté ya na bomba yo. En plus, ça la mobile ne. Yé moi combien on paie na Facebook. Moi c'est mobile, moi comme mobile n'est pas dans moi c'est moi. J'ai le show. À tout la raté. Bon, na sugisia. Na sugisi na kanda le ketchu na sengote. Pe makambo na lobi na solo. Mama na yo, ozwane problème o tikala ozwate la vie. Toujours na kati ya muteme. Papa Paul Fikipo. Omibenga lisusu teke o le ketchu Fikipo. Non. Nanjela Lubumbashi. Si ba refula yo na kati ya Kongo nanu te. Premier refula ozwa yangwana. Do baza bato ebele okobebisa motema te me ekokufa relation. Ya kolobako olobi mura lobango na pete. Barezi lelo ndimango. Barezi bazala su bien boina demer niang. Te demer niang abet la kiso tolote. C'est mon ami. Et comme oui, nous étions des amis. Comment le passé? Passé. Comment on prononce quand on a passé? Et tant que on prononce na présent, na futur. Alors yo, le ketchu. Comme tout na te soki nga papa robo na prononcer na nini. Ponga anazaka na bagome.
nandimi te bagome yali wana mpona kokoma to kokorige nazalaka na bagome voire même na briquet soki kipe elekela komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe elekela komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe elekela komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi soki kipe elekela komivuzula naza na mabe naza impoli naza ndoki naza songisongi naza iletre nabota bana bakizengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.